divorce, hein? Divorce? Problème est atteint. Pour le divorce, ce que l'Indiamo, on préféré, hein, nous sommes pas la bino. Comme ça, à partir et pas la bino, ce comme pas la bino, ce que mon dit, nous a divorce. Il n'y a pas de divorce dans la nayo et il n'y a pas de nanga. Nous avons monté dans catholique à moi. Mais n'a qu'aucun nayo kaka. Au moins, ceux qui sont nanga, dans les conditions où ils ont divorce. D'accord. C'est pas possible. Viens, moi, les amis. Aider mes sous encore une fois. Casser ma démarche dans le lobby. Tout comme la maman. Oh là là, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais la vie est bizarre, la vie est compliquée. Comment est-ce que mon takoko l'a commis un garçon et puis un bon matin, il y a une histoire bizarre qui surgit et qui est troublé. Mais finalement, mais attends. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pour le nid, comment tu pas toi? Ah, tu vas aider les tirs. Oui, et combien les gars, oui. Écoutez, il y a des circonstances qui sont nazara. Tu as besoin de tout le monde qui a besoin de malongate. Tu as vivre na pas si tir boyo yebi. Des fois yo mtu epola nga momuke. Moi musalo na bandi à peine. Nazolo kamweni na bosa la moi sina ngazala bien. Na nyo comme na moi sur mon cher. Même na orphelinat na vie ezalaka na malongate. Na semaine moko eleli to bande kolela mon cher. Oh mon Dieu. Parce que ngandi na zala boy. Na mona ko clarté. Ndako oyo. Soki ezalaka ibali. Soki pezalaka cimetière na yebaka te. Yo mutu mobimbo ya kobalanga oya na membre famille. Comment na komona clair? On ça sans adresse. Soki lelo o ndako ebongwa ni ibali. Famille na ngeko lukelo wapi? Parce que famille na yo yebani te. Na bangi la koma kasi ya mozo mona tina komi mutu na ngani kolobo. Na la confiance na yo te. Soki divorce oui na kondimango. Ata sikoyo tokoko divorcer. Pour nous la clarté. Kata. Yo moni kilongi nanga oyo, ngana bokana ngado. Monsieur Jordi, nalingi oyo bisanga vérité. Ah vous allez pas y l'état. Soki olobeli na vérité et que okosi makambo susu. Tango makambo alete balukaka ezaka malamu te. Est-ce que maman wana n'est autre désordre n'est-ce que va bien là? Monsieur le procureur, je n'ai jamais obéi sa crédibilité dans l'ordre normal. État et pas il découvert. Maman wana a dit à escroquer le pour maman la tirer la caille. À la bonne nabiso. Comment maman wazaki bonne kana bino? Akoy koko maman na yo, puis akoy ko se retrouver na kati ndako na bino abanda ko réclamer ba droit na ye. Boton. Tout ça. Maman, excusez-moi vraiment, dans la direct. Nous avons pensé au pied sur le document. Oh, yo bapia qui autant yo kenda ote kabana. Comme ça, tout une vérification, la orphelinat. Le pied bango document, bango batel na ba fiche na bango ya enregistrement. Tant on va enregistrer qui bano yo kenda ote kena bango, ba prouver biso que effectivement Mimi Mukondolo na Tomi Mukondolo baza bana na yo. Oyo yo kenda kote kakuna tam. To boko la na makambo ebele, ce qui est fait est fait. Et là, tu es le pied sur un document, maman, parce que l'eau yo ça là, et a no sens. Est-ce que quelque part, les Cambomans que vous allez en acheter? Les Cambomans, maman, on a un bouillie. Alindi aïe babiso. Bon, ok, ça va. Lobby n'a pas de élément, ok, Kamnaï,
aya awa na koatendre ye awa. Et dans ma lame, on sait que ça y est comme moi. D'accord. Bon, posez madame. Ok, ça va, merci. C'est normal. Ozomona baninga no ba mama bana nzela ba oteka ba tomate ba oteka n'importe quoi. Pour en souma ba mama musu bazana ba ndako ba osala aza bonne. Vraiment na kata famille moko ba osala ngo te pona prestige. Mais azo sala ngo avec honneur tant ba zo fouté mbongo na yewana osunga na ngo bana na ye. Oh, tala maman, s'il te plaît, je suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Hein? Je ne suis pas de bonne humeur, on en a besoin d'intervention. Exemple, on a un peu ça, maman, on va travailler dans la bande, on va travailler dans maman Zela, bana bazala kaba orphelin, oyo bakina orphelinat, ceux qui baza orphelin de père et de mère. Mais bana baza, ceux baza qui orphelin de père. Je pense même pas que Bazaki fait des pères parce qu'elle était en train de faire sa vie dans la rue là. Mais il y a maman Zaki en vie. Maman. Mais pour la question que Zabana nangai moko na botaka na mosopa nangai moko et Zabana ngai na kekotika na orphelinat. Maman. Yo yo kosenga nikanda jana tina de présence nangai moni est nécessaire. OK, d'accord. Et ja présence nangai moko. Bako banga ya ko. Soit tokende. Tokende be kokende boni. Maman, et là pour me maman, yo quand ça peut-être que tu es au bon de la yo, makam oyo, est-ce que tu sais que l'offre sali bon, na niveau est commis. Ce qui les longa na tout na yo, toke kuna ba confirmer que bano baza bana na yo muta détruit vina ba oza yo moko. Papa tika pe na biso yo. Très bien anda kuna. Po na leki na yo. Non, oza traître. Batinda ki yo ya questionner sans sens. Asa ya na nga. Maman, oh, il ça qui est mal monté ça y a nos points. Juridiquement parlant, spirituellement parlant, a détruit vie na bango. Na moi na mais ozoloba maman ozoloba pe ozoloba. Ezaki ndokite. Pour entendre la miso. Ezali. Oui, Ezakindo. Makambo Ezakindo sala moyo. Ota maman. Oh, eza pona respect to kola nango sinon te yoza muto tellement lo bande mwana. Ozoloba, oh lobby pe. Est-ce que yo koki penza koloba, oh lobby na yo pe. Elle n'a même pas honte. Ils ont courage, moi. Maman, oh yo, Ezakindo. Oui, j'ai dit que fonga imoko na kende na bango elongo. Oui, j'ai ma bana na ngai ka eza de bango. Te fonga na kende na bango. Tola na bango mama tika baba kena. Tika na bango nzanzela ta makele. Tika biloko. OK, na bango nzamba ko te mama. Tala ande ba la so misa bi ba lobelo tina elongi boy. So ko kenza mama ko yo beto na nzelati. Mama. Ola ne bomba unitsi to munena na ko beto panga. Tambora. Oni malembe shoto pasi. Oyo moni malamu ya kokangisa yembela mwana makambo zosala yeba makambo zosala olobi oregrete oncle mama oyo bino mbozwaka etango azalaka mwana mokie po banda kosala mosala na kati ya ndako po lelo mama na nga akufi akoma kolobaka ye mama na nga na age na nga ti mokolo Jordi yoka ngai soko yokaka ngai lokola noko na yo Jordi na boyo osala likambo un jour oregrete yembelo ozokangisa nano oyebi bosolo te nesika okangisa ye kangisa ta ngai ngai nabotoli yo biloko ya mama na yo kasi yembela te tika eloko ozosala naza na makasi ya kokanga yo te un jour okoregrete okoyeba bosolo tika yembela nabondeli yo mpe naza na makambo na yo nakolandela osinga
Jordi tika yembela. Nano yemi bosolo te. Yembela. Yembela kubanga te yembela. Babo matanga batika yo. Amusale lokote. Jordi. Nasolo bana papa. Depuis au belo comment le papa moko fatigué, aux autres na kopesa nga solution. Comment expliquer nga na mwasi na ndao? Mwasi comme ko déconner, ba comme kamena mibali. Papa, na ye o lukelanga solution. Lukelanga solution pour na boy ba problème, lukelanga solution. OK, merci. Oza mobali moza mwasi. Oza mobali, oza mwasi. Tango bolingana kana mwasi ngam na lingana oye. Tango bolela kana ye. Bolela kana ngai be ola na mwasi na. Yo faut se révéler, oza mo continuer ko sawana. Yo ba ko msa oza mo continuer. Comment yo mwasi na yo anda kwa ko saba petit yo okomona. Allez, bimisa ile banda bengana ye. Oh, ngai mama moko ateka makala awo. Moko mosusu awo fina nga misu. Ah, na binyo. Na komi na kwa mama na lise pa ina ngai. Ngapi na zongi silizo. Ekomi titi. Ekomi ko yuso na ikafika. Kabe. Kofia baso de mama. Nazali moto nazana mwasi. Oya kufa azaka mwasi to. Kofia ngai miso te. Alors yo ozali mo konsi ozali autorité. Mwasi na osaba désordre. Ngai mwasi na ngana kana kuna te na ibi mama mwasi na. Yo moto yebi nde mwasi na yo. Hein? Sala tout. Vérifier landa kama oseze aso. Bengana ye. Oh non papa. Naki bengana ndenge ni. Aussi longtemps que nous avons mis Beko, nous avons procuré. Pourquoi mes amis? Papa, il y a une mission. Je dois banner. Quand nous sommes dérangés à ma case, vous voulez aux oliviers? Ah. Ce qui voyait bien passer dans l'aïe, on a qui voulait voir été. Yembela, Azana Kacho. Alors. Ko banga nanga ipe bakanga ngai na yango na mikende tika ngona ndini papa s'il te plaît nana kanisa yo nana kanisi yembe nana zo kangisa bato tu es bien te kolinga to bomanga ya va ona lobi yango wana mwasi na yo abimakali banda ozaka na ye soko moni mwasi azotambola mabe osala nini biso bapara tokotisa biso te yo moko ozwa courage limisa biloko banda bengana ye akende azali mwasi mabe sikoyo yo kofela conseil pa ngana peso conseil mais sikoyo yo lobi na ngai nini na l'état bakokanga yo ça va yo ozali soko ozali mayele te ozali mayele te papa bala mingi na boyebiso ozali mayele te makambo oloba na ngai yango ah bon okoma yo mwasi oyo ya yo elodi ayebisi nga papa mwana na yo namoni mwasi ne na kwe akomela masanga na mibali nabenga yo olobaka nini papa kokota makambo na biso te papa soko meki kokanisa biso tokobeta ye ah oui tokobeta ye alinga biso tokotolela babetise yakominango papa oza moto tikani ka eza yo apo oui biso toza poso toza yango nakei te papa okende te yo kotika tina kati ya lopango biso tokolimba betise wana te toza bana tosi tokoli déjà tosi tobana mike te oza place moko okei te wapena lo moko obanga te wapena mutu moko te oyo oki obanga eza nini yango william tokondima babetise wana te ça va eya liboso ya papa na biso ngai william apo papa nalingi kimi ezala soki bosali boye bokopesa la pere ne pasi oyo nde mwana mwasi esengeli azwa ndakisa na bino sava nakobanga lisusu te kasi bobeta ye te okola ngai ye bana kota makambo na yo te
Maman, bino pe boza na respect. Moto sena mo pa kaka bana kolela. Nazana mwana mokete, nazana mwana mokolo asakola. Oni kaka kana suso ka bino na bango. Bino ke sesa teso. Bakufika fika bino na bana na. Sikape makama ko kana. Kana ko bani ngai ko bani. Eko ni nasema ka pona bino. Na tiya bino tote. Oye mo mona de lo pongo ko sala. Na bakana bino lo pango suka na bino ko bota ngoyo. Yo maman, moi je suis dans une kuma, quel est le pas d'abino? Papa, arrêtez, quand même. Bazar a droit d'abord pour vivre face à ma route. Papa, yo tu as mon mengote, ah bah mon je passe là, alors que tu es bakanda na monde commission. Yako comme na APC. Tu vois bakanda na yo. Oh, fingai. Na fingi te papa na zo rappelo bakanda na yo. Papa. Oh, fingai. Na fingi te na rappelo ndeke ndwa bakanda na onde commission APC bo tenga mingi. Yo za kana nini? Yo za kana ki, yo bo ko ngwa. Ah, oko zango. Chérie. makambo ekosila te Tony. Oui, vous encouragez. Tommy, obimsa. Obenganga chérie. Nana chérie. Depuis quand Tommy ngana zala chérie na. Ozo bossa na moto ozo benga chérie bien comment? Chérie. Tommy, surtout ne m'appelle pas chérie, OK? Mais makambo nini olati na nzoto na yo eza nini? Tommy, po bayolo bana biso n'importe quoi. Po bato moko ba se décider ba bulnisa biso vie mobimba nde ozu makambo wana o appliquer yango chérie. Non, makambo na benga n'importe quoi. Tommy, moi Mimi, j'ai couché avec mon vrai J. Tommy, makila o ezepa na yo. Yo ezepa na yo. Na yebite songam na bimé liboso yo to bimé. Tommy no yebate oyeba gravité ya likambo te comment. Tommy, na yini na mokolo ngana to kutanaki. Bonjour. Le bi ba jean na te. So comme meki ba jean na papa na biso. Na me to ko beto makasi. On me comment ça na papa na biso. Hein? Esani. Parce que comme na mo, oto na banga yo comme na. Papa na biso comme banga yo. Ils sont continuer, le to ko salo ma bena katsa bango. Au moins biso papa na biso mala laisse pour ni. Na katsa bango pour ni. Hein? Et ce va vanter au salana. So continuer, et l'autre salo ko lapa. Boli mo ko ezani. Ba mo so bani nona. Na yini de deux. Mukolo le bananga ke Mimi je t'aime. Tommy, na banda yo kaka ke loko mona nzoto ezo sala ngai. Mukondolo. Tommy, je t'ai aveuglé. Bolingo no importe kinga Tommy no yeba même pas na yeba na loba nini. Ah, Tommy mukondolo Mimi mukondolo. Comment? Même ba kombo ngwe koka maka Tommy. Tommy. To vanda ka lokwa to yeba na Mimi. Tommy faute ya Tommy tende to communication. Oui, c'est pas aussi la faute à Mimi. Nous se comprendre comment? On comprend de l'autre. Jusqu'à présent, on est là pour faire comprendre. Si tu cries, moi aussi, je vais crier. On veut sonner au sale. Tommy, na yebate. Bana nanga ba obenga onani. Bana na yo ba obenga nani. Tommy, to longo li bilamba. To comme tina ba intimité, Tommy. Moi, j'ai couché avec mon vrai jumeau. Moi, je vais me faire tuer plus que yo. Yo mi bon matin, Tommy. Yo mi combien moi je souffre dans mon cœur, Tommy. Donc, ils sont mal à l'aise. Encore, ils ont un bateau. Aucun pas biso. Moi, je vais répéter sur le roi. Les papas sont mal à l'aise dans la vie. Bon, yo, biso. Oh là pas. Ngai vraiment de nazabo. Na okamisa oncle Michael pour la nuit. Na kangi sinde mutu azo luka yiba bien maman na ngai. Ni vous comprendre te. Hein? Ni vous ganga. Boza mpimo. Nakosa eloko bino bokanisa wana. Malgré nazana comique ça devant bino, mais yo bizambara no sik ya suku. Oza leki ya musika. Osimbara na nzoto. Tommy na bali li passa nanga. Na botina li ah non. Siko oye oyo sani. Hein? Oye li susu. Oyo luka ke kokiti. À partir d'aujourd'hui Chanel, ko tiaka ba sale pati na yote na ndako oyo. Bossana adresse ya veni oyo na numéro nanga mutu. Ngana vini bossana. Chanel yo na mama wa mite ya mabe. Chanel oyo ya na ndako tiki ngana Tommy. Entre to yeba vérité. Ah Chanel.
Après avoir côté quand on a couché dans les passes là. Bima, Chanel Bima, Bima ça va sale pas sinon ah. Bon c'est peli. Charlène Bima. Tu vas vraiment foutre nanga ici. Yebisa maman na yo à permettre yo te un jour tia suma kona katanda ko. Bima. Chanel osa venir en terme. Charlène Bima. Oh transporter. Exact. Bima, on se peut Bima. Mimi, où est Tommy? Tommy, où est Mimi? On a encore supporter. Tommy, les amis tout sous les passes à Nangai. On a encore supporter les soutes Tommy. Vous avez un angate, vous avez l'équipe angate, mais vous avez les passes à Nanga. Grâce on a bimé la geste. Il y a un seconde en pied. Tommy, vous avez passé on a quoi? Monsieur Jordi, Ndaye Nazali Mokonzi. Nalandeli dossier wana bien. Maman wana aza suspect. Dans 2 jours awa, il faut qu'elle dévole. Parce que yé mtazo compliqué makambo na nyonso. Monsieur le procureur. Ngai dans le tambo. Faut assibir peine naï. Parce qu'il y a écouté des ordres de Katna. La famille n'a pas. Si le cas gâté, n'a pas pu créer des ordres de c'est vrai ça. Testament, maman n'a pas dit que là, il y a 5 ans de testament. Il y a plus de testament. Non. Pourquoi on fait testament? Testament, ils allaient besoin de yo parce que yo zala ki mona et maman y a déconné. Problème, il y a noko, ils ont un problème. Monsieur Jordi, les cambo testament, ils ont un problème à mon côté. Mais le problème, ils ont grave, ils ont les cambo maman. Il y a des gens qui ont créé un conflit dans la famille entre les gens qui ont eu. Ou on a à l'aise. Au moins, il y a des gens qui pour la maman, on a copiné rien et c'est gars qui est dans la prison. Parce que si on a quelqu'un, ma belle n'a côté. On a vraiment notre salaire. So bas sentiment nanga ici là oté Tommy menga moi je te t'écoute. Tommy moi Mimi je te hais. Mimi naza pour rien. Tommy moi aussi je suis pour rien. Naza pour rien. Tommy na éviter ce ko linga faut te personnel. Tommy yo linga na mitia melo sepela otondeni. Tommy to perdre na mwana na ngamutu. Tommy na zemina oté na expliquer ba camarade nangani ke na zemi li passa na ngai. Tommy ba loba taku boye ba kité boko koma na niveau na te. Tommy ko bimsa maloba musute dans le pont to foot na kaya. To bomba ngeza comme secret. Mais tout notamment na balabala nga moko culpabilité on ezala ngai na mutema. Ke na obota na li passa na ngai. Fe na bota ta mona mama kulutu na ngata mona mama leki siko na bota na propre frère na ngai. Il va te so yo mona likambo ngeza pété. To même likambo ndeni Tommy likambo ba bakendela ba prison. Zala na yo kimia. Ba mama modèle bongo ba bongi bazaka na prison. Comment na mama mukolo ningona moyibi ko na famille ya bato. Pour ko escroquer, ko panza même famille ya bato. Monsieur procureur. Ngala mona ke mona musala. Na ko benga yo po na ta précision ce qui maman na ke prison. D'accord. Ba dossier nyonso déjà bazola ndelango. Comme ça na compagnon de bata. Mais non, qu'il n'est prison, la salili n'a qu'il n'est prison. Yo, qu'il n'est prison, bominani. Hein? Yo, m'ton dit, mais qui te coûte à la basudation au préparer un mot, te coûte à l'un mot, tu es bien voté. Hein? Yo, t'es mon tour. Whisky, t'es un peu sous solution. Whisky, t'es un peu consolé. En soi, faut y avoir quelque chose, tout ça, les a. On a évité. Tant que tu vas dans le monde, tu es beau, tu minga dans une décision, tu es une femme sage. Peut-être que tu as zoba. Oh, bolingone bane comporter nga. Tommy, oyebi ke zana ba sekel mo be sala makila. O tala ka boy Tommy non sala me bolingo ka e kanganga. Tommy, moi j'ai senti ça que non il faut dans le mo be. Tommy non kokate. Je préfère na zonga na ka na balabala. Na kola na balabala. Tommy nga na kola. Bon, mon frère.
pas de problème. En plus, tant que maman zo bunda na maladie, atikala jamais ko yebisa ngata mokolo moko ke yo mama na ngai. Tala malamu na loboko na yo. Nakomaka bino na lipasa na yo mpona luka esika nini yo nakoki kotia bino mpo babokola bino. Donc cicatrice oza nango na loboko nakomaka bino na yo na ndeko na yo ya mobali. Monsieur Jordi, problème ni. Ça va. Maman là qui est dans la prison, na ozongela. S'il te plaît, mon amour, ne fais pas ça. Bébé, je t'aime. Tommy n'a perdu sous moi. Tommy n'a pas gâté, bébé, s'il te plaît. Et mon amour. Mon amour. Tommy, ne me fais pas ça, chérie, s'il te plaît. Tommy. Tommy, pardon pour être bébé. Tommy, les camions, ça va bondir, ça, chérie. Tommy, n'a pas gâté. Ça y est, on a pas gâté, bébé. Tommy, n'a pas ça, ok, je t'aime. Mon amour, je t'aime beaucoup, Tommy. Tommy, là, où est-ce que Tommy? Oui. Regarde-moi, chérie, s'il te plaît. Ça va? Ça va très bien. Tommy, ça va bien? Mimi. 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 Tommy. Mimi. Tommy. Tommy, est-ce que tu as un azim? Makambo sala noko sa fausse couche te, Tommy. Tommy, je t'aime beaucoup, Tommy. Là, on y va bongi s'arrêter, papa.
Michael! Nalobi na yo yebisanga ya solo. Mama onga tena boloko. Aza mama na ngabe mama na ngate. Olingi na yebisa ombala kombe. Na mama wana. Na yo. Boza la famille bisote. Yo la mona commence à la ngai. Hein? Yebisanga ya solo. Ça va, ça va. Nalobi ya yo bon. Mama wana nde mtakota kio. Abwaka kio po azali ko souffrir. Azali vraiment mama na yo. Koza ba mamba famille biso te. Kasi yaya na ngai nde akokula kibino. Nde taso kibino. Sala no kikuna. Lima. Let's say. Laisse-les pour dire. Maman au état ça n'a pas ce que tu dis à la cachot. Pour me mettre ce problème. Kata. Maman aza moyibi. Alingi escroquer mutu. Yebi. Ma belle universelle na kata foya bato. Ngaba maman est boy na ko pardonner bango jamais. Parce que aza ko se respecter d'été. Mais kuna ali para ye. Bongo osom tse kuna kata bolo. Ko kana mingi te aw ye fois que ne makana. Ngam na lokia. A vous en avez. Oko yeba. Mais tambola. Maman, na bitambola. Ko pesa makana no bango ta mambata. Maman est sourde, nous sommes au saut. Oh my God, c'est pas possible. Écoute, mon cher, est-ce que vous êtes prêt à Woyoka? Dernier pensée dans la Makambo Nyonso. Je suis désolé, mais je dois te le dire parce que à Liro et à Komo Kendele, je pense que c'est à agir tant que Mibali, on va rien faire. Un homme reste un homme. Quand il prend une décision, il faut qu'il en tire la soupe. Problème où il faut s'arrêter. Toyoki Mama Omingi, je ne vais pas te dire beaucoup de choses aujourd'hui. Toyoki Mama Omingi, c'est fini, trop c'est trop. Sur les soum, il y a inceste. La malédiction nango, ils ont déjà consommé. Yé Mama Wana, soi-disant. Si elle était responsable, c'est-à-dire le soumi bandi na bilote bandi na ye, le fait qu'il y a un na orphelinat, alors que yé aza envie, lorsque papa azate mais maman azabana na baza orphelin de père et non de mère, elle était vivante. Akoka ta koteka makala, akoka ta koteka fufu. Ngai maman na nga kolisanga na mbonga mapa. Mbongo ya mapa ya maman na ngai ezofutela ngai classe na salle examen d'état. Maman na nga zoteka na maputa ponga na tanga. Paix à son âme. Elle aussi, elle pouvait faire la même chose. Pour vous aider, il fallait, elle pouvait. Elle se démerder. Nous voyons maman bazoteka ba tomate, maman bazoteka mais tout ça là tout que bana bango ba kende classe, bana bango ba éducation ba kola. Irène, oza mwasi na ngana lingaka mingi. Est-ce que ozo ba ngomsuna na bana ba dossier awa na ke bango na kanda? Je me suis tombé bana kana yo makasi awa na ndako. Donc na bimaka boye na kutana na ami moko boye. Donc garçon moko boye quoi, akoma ami. A tout anga na nzela ba document na ngai kweya na tomboka kama be. Mais eloko forma na sepelaka na mi wana
eza kaka simplicité na ye aza tellement simple acceptaki ngai malgré nazaki un peu fâché vraiment na préféraki na conseil aminanga. La femme est toujours forte quand la femme est décidée, quelque chose doit se faire. Elle était irresponsable au départ. Comment est-ce que Akoya Rosa Fardo a la tango sur Bino? Ce qui est fait, mon cher, est fait. Bon, moi je me demande, c'est vrai, ce qui est fait est fait, ce qui est arrivé est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un premier problème, au moins qu'on résout dans nos états. Maintenant, Bolingo, moi, on est innocent. Nous avons croisé les bras au Talabino. Bolingo, sous deuxième lissumu. Bobo, masu, moi, on est innocent. Et puis, maman, moi, koloba na courage, nous, ils ont la famille, na biso, to koko botate. Donc, azo reconnaître que famille na ye, biso, donc. Oui, mais attends, beaucoup botate. Mais mon cher, selon Dieu, même selon l'État, l'avortement, au moment où bakomango na papier oyo utaka parquet, bakomango ce ben bakanga mutu, bakomaka avortement pambate, bakomaka avortement criminel. Mais makambo yebisi ngai ami yango azalaki na bonne na bango abokolaki banda azalaki bomwana sikoyo ekomi ke bonne wana aye koyebisa ye ke ton mama na ye akufi mama aboti ami wana bonne wana aye koyebisa ye ke ye nde azalaka mama na ye. Oui, alors bonne wana ayebisi mozoba na bakwa po ye abotola mwana wana ami nanga wana babozwi nyonso mama na ye atikela ye yango omoni ke ami wana nde abengi ngai ayebisi nga ke bonne wana alingi adrible abotola ye babozwi nyonso. C'est pourquoi omoni ke nga nakangaki bonne wana natie na boloko na minute oyo mama wana aza gravement malade mais nga tanke nayebi mibeko mpe naza mokonzi na kati ya mibeko nakotika ye jamais. Mutu oyo avorté aza ndenge mona mutu akoti na ndako abomi mutu pa baza ndenge moko eza crime. Donc bokoyi kobota te bo avorté liboso ya Nzambe même liboso ya l'État tobe yango nini. Tu ne peux jamais accepter likambo ya ndenge wana ekoma. Mon cher, il faut la mettre en dehors ya makambo oyo. Ce qui est arrivé, moi ton ami, je suis toujours avec toi. Moi je t'encourage, je te dis ceci. La solution on a basali en Zambé parce que pas Nzambe des solutions ils ont raté. Mais quand il s'agit à maman wana koyo qu'il a été ne fais pas avorter ta femme, ne la laisse pas tomber sinon au tika na merci il y a pour détruire vie nae. C'est ça le conseil que je te donne. Le luki basali en Zambé pour exposer bango problème au d'abord bako pexo ko avorter, il faut y bango, bako non il faut pas avorter. Mais bako luka solution Zambé a autant de solution nous retrouver pozwa kimia papa mais kolana maman on a té. Si tu avortes et que tu laisses encore cette femme dans la rue, tu détruis et sa vie et la tienne et la vie de cet enfant là. Mon cher. C'est quoi ça? Vraiment? Elle se prend pour qui? Komona elongi ya mamango. Ozomona mbamoko oyo eza na kati na ye. Asa ndoki? C'est normal, de toute façon, elle m'énerve. Ozui mwana oboti mwana, oui. Loko ozaki ndumba boto boito ozaki ndumba. Ozui mwana loko ozandumba, ndumba mutaboti aki azaki mobali. Donc muto abimaki na ye effectivement ayebaki même azaki ndumba. Ozui mwana loko ozaki na besoin ya mbongo teki bana. Et lelo c'est beau, lelo ngana obotana ndeko na ngai. Oh Tommy, arrête ça. Tommy amoni nzoto. Tommy, yali pasa na ye. Tommy. Bon frère, maman was en âge. Bon, à combien déjà dans 80 ans? Bon frère, moi j'étais bien au tika et à qui comme soigner. Au moins il me bien comme. Et puis si Nganzela n'a libéré pour à qu'il se faire soigner. Mais n'a pas mon éclairté. Au moins inga, non tika été. Okanga iti na suka. Bon frère, je le crois maman na été. Et so linga pe na âge maman na zali. Est-ce que okoki kolinga vraiment maman oya boti yo
na âge ya mama wana akota boloko. Tommy, arrête ça. La Bible dit ndeko akokomona nullité ndeko na été. C'est vrai. Moi na akokomona ya papa te ou bien maman te machin. Ça c'est vrai. Mais écoute, au moni ndeng mibeko au mona ba infraction ba créer na mokili oyo. Makanisi musu bazwa pe na Bible. Ce qui moi na koti par hasard boya koti maman mo razola tabilamba ya bimi. Non, ça ce n'est pas un péché. Mais ce qui moi nazoya volontairement pour découvrir l'unité à maman wana ndé commis l'isum. Toi tu n'as pas fait ça volontairement. Nzambe aza juste mon frère. Devant Dieu il n'y a aucun péché. J'ai dit aucun. Aucun péché qui reste impardonnable. Dieu est capable de pardonner tout péché et de sanctifier la vie de quelqu'un. Wana nazo pesa yo conseil o ba pesa nga. Et loko moko epekisaka moto akende pa nzambe eza te tala ntinga na oyebi soki emona basala ya nzambe parce que nga mwa mokie navanda na basala ya nzambe je sais comment ça se passe. Nzambe aza karta suka oyo ezala nage motu so akomi na position oza nango amoni nage vine baby bato tu babwaki ye bayini mabe eleki il n'y a personne ako comprendre ye papa bakimela kuna. Toi, tu es mon frère, tu es mon ami, je te laisse pas. Si tu veux, je t'amène chez mon pasteur. Au exposer les problèmes, aux solutions, et aux angatés pour cesse de t'affoler. N'est-ce pas que dernièrement, les colos moutouazali, les colos nzambaza, na position comme une seul conseil, moi étant que ton ami. Ngata moutou chauffanga, yope moutou apesanga. Si ka maman on a tranquille. Koko bakis bazong babakisa ma belle colo ma bête. Oui, c'est salami et salami mon cher. Moi na wana akobotama. Nzambende mutu akoyebisa yo oyo koki kosala mutu amokilité. Na minute oyo kobakisa ma belle colo ma bête. Point barre mon cher. Point barre. Irène. Dada. Est-ce que ici mon mona na kati ya ndako nanga awa na kangi bato? Wana eza makambo nanga te. Eza makambo nde mibeko. Mibeko nde ekangi ye. Yo moko buti kolobaki mibeko pesi autorisation otika mama wana akende ko se faire soigner. Siko komo loba liso mibeko nde kangi na ndenge ni. Mon amour. En réalité, mama wana aza moyibi. Omoninga na otika ite. Kokanga ba mama bato mbang yo mutali boso. Me ko luka oya yo mama ozo kokati. Libérez le droit à l'encore. Yokela ngai ngai na yebiki nga na bino to alwa bandeko mama mwasi azara lumière ya ndako o ekomi naza na loba mona zo ibisaka mbali na yo likolo oyo nzambe moko azali na minute oyo souci regret larme ya elongi to ya motema nyonso tout epesa solution te. Solution est ça. Sois courage de coller moi, c'est courage. Soutenir mon bal de nayo. Bossan de la nzamba en sa solution. On doit consentir. Solution est où t'as dans ta qualité. On s'est maîtrisé. Ce qui on s'est maîtrisé, t'es un état où le moral et mon bal de nayo est à quoi ya a au sali sous perte. Moi je le dis, azak innocent. Bino boza ba innocent na miso nzamba. Les années là où niyo ni tomi on azate. C'est à Dieu seul lui-même qui a bien solution à juger makambo. Bakosote. Mon toi même gauche droite te na oyebisa mbali na tout mon beau s'agiter. Ce va beau s'agiter.
beaucoup de solutions à problème. La femme aza mosungi ya mobali na ba situation ya boy. Si tu baisses les bras, c'est fini. Ndako epandani mobali akufi. Soki moko na bino, moi je vais vous dire, excusez-moi, ndé na tangi jour na Bible, tant que lapidé moi sur Sala Kindumba, Jésus était en train d'écrire na C à lobi na batuyo so bazaki ona oyo asala les sous na bino nyonso abambeli banga mta liboso a continuer au coma baké moko moko pe batiki et puis le bine femme va et ne pêche point. Papa, tu sais que Tommy c'est mon frère. Oui, oui. Moi, j'ai couché avec mon frère. Oui, je sais. Moi, on a Tommy papa, mais Tommy c'est mon frère. Oui. C'est la maman Nobi. Papa, tu l'as dit. Nayoki. On a le bakari comme est-ce que vous avez baké ni Tommy? Vous avez une situation au hasard? Oui, je le sais. Les sous et co. Ndé me mamout. Côté me mamout. Mais Nzambe anelo moi benga ta ignorance. Bozaki ba ignorant na makambo nyonso. Donc tiens mon père na moto. Oyo lo beza solo. Mais ko bossa na te, boza ba ignorant, boyebaki ya mote. Nzambe mo za solution na problème binote. So tiens mon bongo na moto. Tu feras rien du tout. So ki ngape na zo bisolelo, so ko sala ki ango zo yebaki Tommy aza ndeko na yo, ti ozuna ezemi. Nzambe opinion yo. Mais so ki ozo reconnaître que c'est par ignorance, maman na bino, moto tie bino na erreur. Ça fait mal, oui. Mais bozaba, boza ki ba ignorant, boza coupable te. Ya wana zolo ba toujours. Bomi bomate. Bomi pesara epanzame, seule solution. Yango wana. Nazo yebisa pe na continuer ko yebisa bino. Na yo mama pour nous fortifier yo. Na yebisa ki mobali no lobby. Tango mutu akoma na situation ya boye. Asuki devant mokili abimi mutu mabe. Devant batu nyon surtout même devant Nzambe abimi mutu mabe. Seul mutu atikalaka. Piqué kaka o mutu kama na ngoza ra Yesu. So ebo kanga mina ya pesi bino solution te. Wana na mitombi. Chérie, il y avait quelque chose. Ah, on lui a commis comme ça. Avant qu'on a vu Mananda, quoi, on lui a. Mais c'est le procureur. Mais pour 5 euros, faveur. Ce qui m'a dit, comme sa maman a dit, maman n'a pas pu faire pas. On est où on a la monnaie liée. La passe. Quand on a eu makambo oyo etali lisusu yo te oyo eza makambo ya leta oyoki mama wana nakoki kotika ye jamais aussi longtemps ye adesobéir na mibeko ya mboka oyo nakokanga ye pokozala babiso babilo il faut yebake nga naza mokoti nasalelaka mibeko nakoki kotika ye jamais aussi longtemps ye akoyi na kati ya etumu oza muta mibeko te ngala muta mibeko. Monsieur le procureur, na boité oza muta mibeko. Putain maman ne connaît ma vie. Pour libérer maman wana. Kolanda makambo wana te. Na yebi ndenge ba prisonnier ba kosaka maladi. Ye esengeli na kangai. Na komema na prison. Donc madame ya libérer maman. Za muté maman là vraiment papa procureur na osengo pardon. Mon frère. Où est l'État? Bien sûr, il est l'État, mais il y a un fondaki. Le fondaki, mais il y a ce problème à l'État. Et comme problème à l'État. L'État, ce que ça m'a fait, et c'est qu'il m'a dit tout le monde va rééduquer. Monsieur le procureur, nous avons vraiment âge à maman on a dit. Vous avez monté maman. Âge n'a et le bel de côté. Ce qui est là, âge à l'école. Et c'est là qu'il a ça, ma camarade. Le col a sali makambo mabe, mibeko dekanye.